Mawana moto oyo atelaka moto, mawana oyo atekelika na ye pana moto kasi sengo na oyo atelaka Yesu Kristo libanga na talo pambate ba banso batelaka motema bayokisa makasoni soki mokete na bino banso ba bozui libakwa kolanda basango ba Kristo mokolo mwa lelo to tombe na bino banso bolandi malamu. Donc la connaissance. Puisque tu as Nangambo ya Aseka topé Assemblée chrétienne de Kinshasa na mokambami évêque Pascal Mukuna kuna ezalaki milulu minene oyo moto na Nzambe ayebaki bongo kotia maboko tope kobulisa e mokama na basali na Nzambe ayebaki kobundela pona bango pe apesaki bango malakisi pe toli kitoko boni basengeli kosalela Nzambe mingi na tango oyo bulu yekepe mbilinga ekoti kati na etonga na Nzambe mabota mabango baninga bayebani bazaleki wana pona kopambola Nzambe na ntina na bandeko na bango tolanda boni mayangani yango elekaki. Nous allons à la fin du service nous sommes à la fin du service que nous avions commencé. Pour le bac des amis, nous avions dit que c'est la clôture de notre service pour l'année 2022. Pour mon prix, c'est raccordé encore comme ça. Et vous en avez 2023. Ça ne sera qu'en 2023. Et ça là par tous les moyens. Et fait par tous les moyens. Que le Dieu qui a créé les cieux et la terre a visité. Il te visite. Il visite toi. Et cette visite-là, c'est aujourd'hui ou jamais. Et ça, les mots. Vous souhaitez tes besoins à Négoya. Ne souhaite pas rentrer à la maison telle que tu étais venu. Service à Libalé. Le deuxième service. Les alliés à ordination de nos pasteurs. C'est l'ordination de nos pasteurs. Alors, je me sens plus que heureux, puisque ce jour, le Seigneur m'a honoré aussi. Et je crois que ça sera le début d'une grande saison, une nouvelle saison dans mon ministère, puisque au travers les mains qui me seront imposées par l'évêque Mukuna, c'est un décollage jamais vécu. Un événement biblique où, après avoir travaillé plusieurs années, aujourd'hui d'une manière officielle, à travers notre patriarche, cet événement confirme l'entrée d'une manière officielle de tout un chacun dans son ministère. C'est un pouvoir que Dieu donne à tout ce pasteur aujourd'hui, dans le ciel, sur la terre, afin de pouvoir être au-dessus des autres esprits. Nganazo pambola Nzambe parce que ça malam ba événement boyaka et pesa mela batunya sotuke na pamboli Nzambe parce que lelo nde to kozala concentré pe nazo koma pasteur officiellement to sali na biso musala na oseka longtemps to taki bana to sali musala na Nzambe atake ba pasteur lelo nde na bandoki na quartier na famille bakozala confirmer que toza basali na Nzambe na komi pasteur. En tout cas, na pamboli Nzambe ya papa na évêque Mukuna
Nzambe na meme musika parce que idée azui à consacrer ba pasteur au bazaki consacré na pamboli Nzambe wana. En tout cas, merci beaucoup. Non, d'abord dans zo pambola Nzambe pe ko pesa bande ko nyonso bazolanda biso mbote lelo eza événement munene ya ACK parce que Zamba sali grâce papa na biso azo honorer les hommes de Dieu au wapi Nzamba pesa ye pour tina ko accompagner pe ko rallonger musala o Nzamba pesa ye yami baleza que impression ngeza esengo. Pourquoi? Parce que c'est une journée au peuple en Zambie, il faut pas s'attendre que bazali ko bakisi la biso mafuta pour na kosala musala lisusu bien. C'est que bana Nzambe na l'église na biso baza béni. Pourquoi? Parce que mafuta auto zo yango to ko déverser. Bandeko ya Dalo Ministries na Bokambami Antoma na Nzambe Roland Dalo basangana kibongo na fila cité de Osmond nantina na manga ni minene oba mesana ko bongisa ilungu na basana Nzambe oba bengi le fer église le fer ezalaka libakuma lama ko kabula iloba na Nzambe na basana Nzambe bana Nzambe pe ba banso ba benga mikati na lotomo tolanda boni boni mayanga ni yango elekaki. Dieu connaît Géasi. Il sait que si l'enfant revit avec le ministère de cet homme, on va piller cette maison. Dieu refuse. Je sais que papa nous a dit à des moments où Dieu a eu des échecs. Diana, une merveilleuse librairie au Canada, la Sainte Bible Esprit et Vie, que nous trouverons à $90. Mosali na Nzambe pe moyembi na nkolo Alice Ali yewana ayeli susu na palaki ya sika baki bongo liboso ya libota na Nzambe pe bapandisango kotalisa palaki ya sika emoniseli nkolo apesi Olivier Mukendi azalaki kuna pona basali na bino ya journal télévisé chrétien. Que soirée à Lelo, samedi le 17 décembre, et ça, Tokoloba, un après-midi, on a vente officielle. Il y a album, il y a bébé Asika, Dieu de la prise en charge. De le Biyambo, promotion et banda. Tolinga qui d'abord, au la vente officielle, de sorte que tango, promotion est au salama. Ezalaka kana ba radio te ezalaka kana ba réseaux sociaux te ezalaka na betano mokete bipai na bipai mais bande ko pe na kati ya bandako na bango bazala pe na oyo tobengi CD to na oyo tobengi flash.
ndeko ya etonga na nzambe police spirituelle bango pe batikali nsima te bazali bongo kobungisa milulu minene na ntina na kosunga bana nzambe kosilisa mobu moye na bo elongo bane pe kokota mobu ya sika elongo na nkolo tolanda boni ndeko Olivier Mukendi atalisi biso mosala monene oyo asalaki kuna na mboka Brazil. Se bana na nzambe yaka fin de l'année nzambe apesi biso grâce. Après que ça, la 4e mois na commune à Wenze, 8e mois na commune, à Salaki grâce, après grande retraite au Utaki, nous avons fait grâce qu'on révélait sur le jubilé. Donc, jubilé et à grand repos. Il y a dispensation à Pessinga ko pesa pour na mabota na nzambe. Yangwana toza ko benga jeudi oyo vendredi et dimanche de 8h à 10h45. Mabota no sobaya to toucher tous les 9 arrondissements ba quartiers différents. Boya ko bénéficier avant clôture y année na 3 grandes journées. Donc tozo banda mardi de salle ouverture, mercredi de coach de la retraite, jeudi vendredi de 15h à 19h juste. Boya une équipe nanga ba ouvrier. Nzambazo décorté bino. Pourquoi Pesibiso thème il y a jubilé? Jubilé, et ça la dignification est belé. Mais Boyako vive, pourquoi jubilé? Boyaka, beaucoup c'est la dessus. Arrondissement 6, rue Songa, Talangaï, Sima Hôpital à Talangaï, na rue Songa 7. Arrondissement 6, derrière l'hôpital à Talangaï. Avenue à PSP qui Belibar Nassé, na rue Songa 7. Donc Boya et Belé, Kobana mardi, jeudi, vendredi, dimanche de 8h à 10h45. Et à l'école la semaine moko prophétique et délivrance sous jubilé. Batuming bana besoin de repos mais reposaté. Zamba salinga ngulu ko balanga Martin parler sur 3e vague mais jubilé. Boya Boyeba ni nezoleka na message à jubilé. Nézolé kana message, il y a ma famille. Bandeko ya centre évangélique la résurrection bango bazalaki bongo na milulu minene ya mikolo tokumi bale na moko pe wa bazalaki ko bondela mpe kokila boye baite basisaki yango o mokolo ya ine ya sanza et tolanda boni na kumisi pe le visionnaire Jean le visionnaire papa Nabiso Dominique Ngoy na kumisipe papa Nabiso Jean-Pierre Lutumba na nyoso oyeko salama na Congo Brazzaville na kumisipe papa Oba oya meminga na bisika oyo nazaki motopamba ya laksinga nzela nzambe ti o na komi awanisika oyo thème Nabiso euti na papa Nabiso Dominique Ngoy sur le Dieu d'alliance. Nzambe asalaka alliance na basali na ye yangwana il fallait ko sala mosala ya monene bokomona na sima bimage bakisi na biloko obayi kotika awa ezaki na basi oyo baki na bakisi pona bamonaki libala il faut pona za mobala vanda sur place il faut kaka kisi yana ba jeune belé bakota bakisi belé pona makambo ya mbongo donc il fallait départager ça. On a tout le monde ici bateau importance. Il y a alliance et deuxième semaine il fallait tout ça là tout parler de l'alliance maléfique ma bé alliance maléfique ma conséquence nango et nzamba sali mingi sali grâce bateau mingi bayi ko mema biloko o ba bon na bandako baki na biso église mais de temps en temps ils consultaient les marabouts bon qui na makambo culte ils ont mené beaucoup de choses graves ils dormaient na ba maï na ba cimetière. Il y a eu beaucoup de témoignages. Et Nasuka, semaine Nasuka, il faut te parler de la nouvelle alliance. De Kotsi Bato, l'alliance Yassika, alliance au Jésus Lobi, a eu pour servir, a eu pour se servir. Donc, alliance, il y a sans intérêt. Parce qu'il y avait 2 médiateurs, il y a le premier Adam et le deuxième Adam. Le premier médiateur, il ne voulait pas rendre compte au Père, il faisait tout à sa tête. Mais le deuxième médiateur qui est Jésus-Christ, il est monté tout
akoloba na papa na ye papa motalobi na sala boy papa motalobi na sala il faisait tout akika rapporteur ça c'est le bon médiateur et puis les aloba na biso akina ba intérêt akoluka bo kondité alobi oya kolandanga asali mibeko nanga na facilité au moins na papa le kola ya moni papa ana facilité par ça ba miracle oya sali et c'est ça alliance ya sika to koti bango to sisi ba te ba répondre ba koti jeune ba sisi petit na suka pour te prendre ko koti sa année ya sika il faut qu'on remercie Nzambe na makambo nyonso asali na biso année oyo na mabe na malamu parce que Bible lui rendons grâce en toutes choses donc les amis moko na biso to rola la pongité ka pona ko rendre grâce na bo moi o Nzambe apesi biso pona ko kota na 2023 et tozana pour un peu ya monene na 2023 to yamba papa na biso Titi azali moko ya papa na biso na centre évangélique ya la résurrection na Kisasa tokoyambaye na fin du mois ya janvier to ali pe na invitation moko au papa na biso Lutumba lobi ya Henri papa ye tokoyambaye na tango ya suka ya avril et puis tokosambela mingi tokuta na papa na biso tokoyaka na sango papa Dominique Ngoy vraiment tokozela ye tokozela pe maman Hélène Nzambe akumbama Nzambe asanzolama il fallait quand même là il fallait rester à 21 jours. Alors papa avec Nata je papa dans l'autre aux autres il faut ça continuer à en tout cas je suis choquée parce que 5 ans sans voir ma fille. Il y a des moments où elle délirait là-bas, maman, si tu viendras, quand moi je vais rentrer. Quand ma maman a été là, papa t'a marqué, en tout cas, déjà ça veut dire ça m'avait choqué. Comment ça, on a 5 ans, dans ce monde a été. Papa a dit, ce que je dis, c'est moi qui dis, non, on dit, il faut que les personnes qui n'ont ça, parce qu'ils vont ça, alors, vendredi, quand on a c'est plein de jeunes, papa il m'attend, on est là, parce que là, au-dessus de ça, c'est pour la distraction. On a joué là, semaine prochaine, ok. Après, quand on a outil, on a plus on objet au fond. En tout cas, ok, ceux qui ont un côté passeport, petit. Papa, ils ont a commis la chambre, ils ont s'échangé le téléphone, ils ont béni que madame a vu ça et Brazzaville, Congo, Brazzaville. Nous avons l'église clinique de Jésus-Christ. Et ça dans la rue Lubomo, 45, Talangay. Oui, clinique de Jésus-Christ parce que Jésus-Christ a sauvé. Sans Jésus, il n'y a pas de serviteur. Il y a un peu comme dans la clinique de Jésus-Christ, et ça a malade de non, mais la Bible est dans Marc 16, le verset 17. Le miracle que l'on a battu à zone dimana comme na Yesu. Mais quand la Bible est le bien, on a zone dimana que Yesu a sauvé. Et tant na zone tia maboko, Yesu a kati na ngai batazo bika. Et là monsieur zate. Le là la terre qui na Deutéronome 28. N'a parlé na obéissance. Parce que na moni mingi bazo tambo na Nzambe mais ba obéissance c'était. Il faut battre dans l'obéissance. Et là, il y a l'obéissance devant Nzambe. Parce que l'obéissance, il faut faire la porte à la vie en moto. Parce que dans l'église, il y a des pasteurs. Il y a des pasteurs. Parce que pasteur, non. Ok, je suis dans la fin de pasteur. Si je suis dans l'obéissance, ça veut dire que Jésus-Christ a fait pour Nabiso. Jésus-Christ a dit que dans les autres temps, il faut tika oyo, il faut tika oyo, il faut tika oyo. Il faut l'obéissance devant parole. Donc, il y a un lobby qui a été dans 28 pour l'obéissance. Mingi peut bazo bon foyer obéissance des athées. Mingi bazo sal lanza mais babane bane bazo obéissance c'était. Donc ma kamose belé on a été pour l'obéissance. Dès que tu es obéissant, nzamba ko pambola bina buku na yo. Alobi akopambola bana na yo, akopambola libota na yo. Alobi ce que okozala mokila te, okozala mutu. Dans l'obéissance, quand on a vu les Ozali, on comprend moment. Dans la carte église Ozali, dès que tu es obéissant, on peut changer de musique, mais quand l'obéissance, Nzamba comprend bolayo, il y a un terre qui a compris na obéissance.
ilingo ba su na lobi susu que ezana ba tobelo batalanga lelo nazolo bana télé ba ninga ba ndeko nango ba yebinga ba yebi que toi qui na molili bible zolo ba moto ezali ne felobi libota oyo ki na molili tango yami Jésus Christ et Dieu mwinda ngabe koto na ko beta to na ngate passer na zana nzambe te moto nyonso na sena mwana sika na faible commencement na ye ngabe na koto na faible commencement na ngai ele ko le construire pont motaliki ko la pont mako pia ka pont na merci te parce que va construire pont na pia merci to construire non na bena debut sika na lega ki nzamba yebi mais lelo nzamba yo pesa nga na sa mosana zo sa de siko na rue Libomo na lingi ba jeune o ba yebi nga o ba na ville à Brazzaville exacto indication te exacto rekoluka Jésus ba famille ebika bato ba jwa prospérité bato ba changer na Matthieu na mutu bato zo kwa kana ba soloka bato kwa na bonganga na mamaji non Jésus Christ est sauveur ta le kola ngana ki na kati ya molibi le bitango zo ya Jésus tu n'as plus de condamnation nazo pi exemple na Bible ba le Bible na Luc 7 moi si wana a qui veuve à peine mobali na ye atikala ki mon ko akolela mais un jour moi sango eko perdre sur mwana bato ba ko tchola moi sango ba ko sekaye mais tango cortège ya bato zo kenda écoute Jésus na nzela Jésus a sa solution donc Jésus a sa solution avec Jésus même on a une fin il y a vie avec Jésus on a une longue mot quoi mais crois que Jésus est ton sauveur au cause le bico au cause la serviteur il y a solo parce que c'est le seul Jésus il n'est plus dans le tombeau Jésus ça a sur le tombeau sa vie donc nazo senga bato ba lukanzambe ya solo nazo senga bato manakata ba futilité parce que bato avant d'entrer église ba futilité ba ikana ba raisonnement non cherchez d'abord Christ. Ozo kwa na Jésus tu es malade robika. Yango wana nazo te bandeko nanga. O ba yebingo bazana Paris, o bazana na États-Unis, ba bongo ma solo. Ba luka Jésus parce que Bible lobi sans la sanctification motango na gloire nzamba zate. Pona nzamba sala kati na yo eloko le bosse zo obéissante. Crainte nzambe za la kati na yo. Mais so za na crainte te. Ozo sala nzambe, crainte zate, ozo sala nzambe, oza fana, oza na ba futilité, ozo maudire bateau, ozo la ça c'est pas de Dieu. Bible lobi na Romain. To bénir, to bénir. Shalom bien-aimé na pesibino mbote na kombo na exclusion bien-aimé. Ezali mikolo mita ya jeûne et prière. Bien-aimé toko sambe na 5 jours de prière ya jeûne et prière. Et kozala somo bien-aimé toko bandango le 14 décembre, le 15, le 16, le 17, le 18 et kozala moto na mission évangélique Goshen. Kozanga te bien-aimé. Ezana batu mususu yokola Bible zolo bango na psaume 70. Bible zobanini bien aimé soni o bazo préparé pour elata yo e kolata yo te e bango banguna bakozala confondi babi ke confusion ko kota na kana bango ezala batu mususu bazo luka kaka vina yo bazo luka kaka baboma yo bazo luka kaka ba exterminer yo osala ka ba perte ndengo te kaka wana okutana na mobali libala esimba te boka bona ka bongo nzamba bibo ala tinga alliance ezala ba fandeli ka biloko wana po ete basala ngote tanga psaume 70 verset 2 okoyoka bato bafanda kaka po bazela soni eklata yo bazela kaka osala ba perte onyoko mavino esimba te ezala normal te mais na koyebisa yo tozala temo moko auto préparé que la honte ne couvre plus ma vie au nom de Jésus-Christ. Et ça thème na biso bien-aimé. La fin de l'année, ozoyebi sanzambe, sonye la tanga li susute, pasi kanganga li susute, na ningi li susu sonite, ba bazo zela wana, ba zela longtemps, ba ko zela, mais ba ko simba ngate, pe ba ko réussir te, na ko sala perte te, na sonye ko la tanga te, fina na pe ko be ba te, yango to che témoina. Plus jamais la honte couvrira ma vie. Boyango, tellement bien aimé, tous en 5 jours de prière, Kozanga Tena Avenue Dibaya numéro 69, Nakasavu pour bien aimé. Référence de Bisso, Ezakler, croisement Chaba Dibaya, Ezo Bandana décembre, Toko Liate, Toko Sambela, et que la prière Moko, Ata Monguna Nini, Oyazo désiré, Oyazo Ninga échec Nayo, et que Simbate. Ezali na psaume 70 verset 2 toko boyango munguna mokote akoresi kokwa isayo au nom de Jésus-Christ. Bozangate bozala na prière à partir à 16h juste tiba 19h30 toko sambe la makasi toko ebisanzambe sonia boye pona nini
pourquoi ozotika banguna nanga bakende ko dominer singa ba neutraliser nga na boyango bakokoka te na komona Yesu parce que ezali liloba na yo tokokanga na liloba na ye ekosimba te nzambe alola pambole bino bienvenue muto azanga te boya ebele nzambe apambole bino bye. L'ennemi, Assemblée puissance du Christ, par le ministère de la guérison des blessures intérieures et bongi siponayo, butu ya losambo, ya bilombe na losambo, ngonga be moko, chaque samedi à 23h30, na nzela ya basali na ye, balobete kana yo eumeli mingi, libala na yo etungisami mingi, kozanga na yo eumeli, kolela na yo, zambe amoni yango, eza likambo ya mangomba te, lamuka bondela ezangonga na ye. Il a délivré Pierre dans la prison. Pourquoi il a délivré Pierre? Parce que les chrétiens ont vu que trop c'est trop. Bien-aimé dans le Seigneur, ton mariage est déjà parti. Ta famille est dispersée. Tu n'as pas un bon boulot. D'ailleurs, à la fin du mois, tu commences à fuir ton bailleur. Ta maladie là, tous les hôpitaux te connaissent déjà. Et puis, quand on te donne les médicaments, il n'y a pas de changement. Cette maladie-là est venue pour te détruire. C'est pourquoi, bien-aimé, cette nuit ici, j'aimerais que tu te lèves. Ezali kambo ya mangomba te, ezali kambo boyambi te, ezangonga ya kondima ya mutu moko. Ndeyo papa, mama, elenge, belema. Likolo ya pasi na yo, Zambe azotanda loboko na ye. Chaque samedi sur TVSCD, chaque samedi au samedi longo na biso en direct ou soit sur avenue Yangambi numéro 70A, Nesika ya Losambo. Bien-aimé, kozanga te, butu na yo ekoko pesa biyano, butu na yo moko ekoko bongo la makambo, olala mingi efuta yo te. Ngonga ya kozwa mbano ya Losambo yango ebelemi. Chaque samedi à 23h30 sur TVSCD, Landa et Longona Bilomena Losambo au Kangolama. Problème na yo, pinzoli na yo et Oumeli. Zambé a tindi loboko na ye. Nazela ministère et guérison des blessures intérieures. Pierre ne peut pas rester à la prison. Cette nuit aussi, nous disons trop c'est trop. Ta vie va changer. Ta santé ne restera pas dans la prison. Ton mariage ne restera pas dans la prison. Ton travail ne restera pas dans la prison. Nabutu ya lelo. Nenge nazo sambe la boy. Ange na zamba kitananda ku ya bana na zambe. Atende ko kangola bango na situation ni yango tolobi bondela lamuka bondela ezangonga na yo molinga mikati na nkolo trop c'est trop lobiko na yo ebelemi ngonga ya bikamwa na yo ebelemi Assemblée puissance du Christ. Lokola bino bonso boyebi mboka na biso ekolekisa batango moko ya pasi talatina banguna ya Congo batelemi mpona koluka kotia mbilinga na ekolo na biso na boye moko basaya na nzambe pe ngolo ya telemi mpe na losambo na bango bayebaki bongo penza kobondela mpona Congo kosenga maona nzambe mpona Congo kobondela kosenga ete nkolo akota likambo ya bana Congo kolo abundela biso pe alungisa biso kati na etumba oyo banguna ya Congo bazali na kobundisa biso toyoka ye boni atefeli nelobeli ya Olivier Mukendi Chibango. Mbongo ya kosomba manduki kopesa ba soda na front bapesa kuna nga nazwi mbongo ya gouvernement te nga nazwi financement ya molimo epa na lola pona sambela pona mboka bao bazokufa kuna baza bandeko na biso yango nazobelela na ba pasteur nyonso ya mikolo oyo tosambela totelema lisusu omoni ndenge obokisaki maboko banguna bakoti lisusu M23 yango soki akufaka na minduki ya basoda te me kake ya lola ebeta bango po ete mboka oyo eza ya biso tozwi mbongo ya gouvernement te me tozana bolingo ya mboka na biso RDC eza ya biso eza ya bino bandeko ezala na bandako ezala kati na bitonga tosambela pona mboka to soutenir mampinga na biso na tira ete Congo eza kaka moko oyo
kimia ekota toyoka na biso tosala musala elongo Congo ekende liboso Congo eza ya mutu moko te bawo bayokaka te boyoka bawo bayokana kana baninga te boyokana Congo eza ya batu nyonso me bitumba nde esila pamba te esengeli Yesu oyo babonzela mboka oyo preuve ya ke Yesu nde mokonzi ya mboka oyo etalisama changement ekota na makambo nyonso na kombo na Yesu. Bozalaki ebele ya kolanda basanga ba Kristo mokolo mwa lelo tika ete nkolo apambola bino mpe azale yano na mikumba mya bino bolembete basolisanga miso na biso